et affaire Michou Bembele. Na bandi biso nyonso tosi tomona déjà ba vidéo o ezotambola somo. Moi personnellement, naza na vidéo wana nalandaki yango penza na ibandeliti na suka. Nayokaki penza mawa. Naza mwana mwasi biso nyonso toyebi surtout biso babantu bolumbwa mutu surtout ya mwasi ezalaka eloko moko ya kobombaka makasi. Ozala oza marié te. En tout cas, toyebi ke bolumbwa mutu ezalaka eloko moko to bombaka ya makasi. Alors, kande boyebi na moni bato ebele baye kofinga finga Michou, ezana bato mosusu baye kofinga Jimmy Belau, ezana bato mosusu baye donc mutu na mutu aye selon analyse na ye. Nga pe na ye bande kunanga kande boyebi toza bayaya, toza ba mama, toza ba leki. Donc musala nanga surtout mingi je suis une chrétienne, na linga toujours koya kopesa, linga toujours koya kosala analyse nanga selon ndenge Saint-Esprit akorienté nga ezalaka bongo. Na dossier ya Michou, en tout cas premièrement na ye kopesa ba courage ya makasi na Michou bisika nyonso azali zwa makasi. Mosusu to apprendra kana ba erreur, to apprendra kana makambo mabe o ekomelaka biso yango esalaka ke tokolaka to apprendra kape ba makambo mosusu eza bongo. Mosusu soki makambo oyo etikala kokomela yo te, mosusu ezalaka habitude na yo, ozalaka soki ozana mwa chéri bozo sololaka appel vidéo yo ozo salaka bisala salaka ndenge bano sala bongo. Peut-être ba mosusu bazalaka na makanisité ya enregistrer yo. Mosusu bobimaka pe boke bosali magoda. Ba mosusu oyebi ke oko checker caméra ezala te. Mais na kilelo oyo ka ndenge yo moko utuko mona na appel vidéo yo moko osali nzoka mutu azo filmaka yo. En tout cas courage ete ya yo pe. Ete ya yo pe na futur kosalelaka penza mutu confiance mokili eza ya kobeba. À part na biso lisusu na kombo ya papa na biso Jimmy Belau de partout oyo ozali. En tout cas papa na respect penza ya makasi o na ye kopesa pa na yo, s'il vous plaît. Oza papa moko oza déjà na kombo na mboka na biso ya Congo. Makambo ozo salaka na basi eza bien te. Po likambo yo tomonaki bobande osolola na Karine Mokonzi soi-disant parce que nga na tikala kozala te. Toyebi ba audio te oyo bimisaki soki ezalaki ba audio ya solo to soki ezalaki nango ba audio ya lokuta nga na bino toyebi te. Mais ozalaka toujours na tendance ya koexposaka basi nyonso o bimaka na bango. Ata soki ozoluka yango succès, est-ce que balukaka succès na kobimisaka bolumbu ya bana batu? Okobandolukaka succès na sima ya bana batu o publiaka bolumbu ya batu yo olingika kobimaka na basi ya batu na suka oya kopubliaka bolumbu na bango. Na mokili oyo ba Congolais ebele baza na mbongo. Eza na ba Congolais ebele oyo tobwakaka o batu mosusu babwakaka. Bati bambongo me batikala kosala makambo ya bongo, babima na basi ebele me batikala kosala ba makambo ya bongo. Eza bien te. Soki ozana bandeko na yo ya basi et que un jour bakomi kosalela bango bongo, okomi komona bolumbu ya bandeko na yo ya basi, est-ce que okosepela? To lelo to lobi oboti, toyebi te soki ozana bana, to ozalaka na bana te. Mwana na yo ya mwasi oya komona bolumbu na ye sur les réseaux sociaux, est-ce que okosepela? Eza na adage moko yebisaka biso que tout se paye ici-bas. Soki ozo salela batu malamu, bolamu kolanda yo. Soki ozo salela ka batu mabe, avant okufa, mabe ozo salela ka batu ekolanda yo ezalaka bongo. S'il te plaît papa, to sengi penza na yo, makambo ya bongo eza bien te. Ezo kitisa pe valeur na yo moko, ezo kitisa pe ba respect ya makasi. Nazongi lisusu epa ya Michou, ka ndenge na pesa ki conseil na ibandeli, na pesa ki ba courage, mais eloko pe na kokia kosenga, surtout na bandeko na biso ya ba comédienne. Tango na oloba bongo, boza ebele. Bino ba comédienne na sika, surtout ba comédienne o ya pembe.
bozo ya na vitesse ya makasi. Bozo ya penza na vitesse ya makasi. Hein? Donc bino botie penza théâtre ke komi bisika ya ba compétition. Et komi bisika moko ya matala na ngande na sala ka ba voyage ya makasi ngande na kenda kamata kita. Ngande na lataka ngande na bimisaka ngande. Mokili oyo ezana batu bazana bambongo. Ezana batu bazala pe na bambongo. Lelo batika bambongo wana. Bazali lisusu te bakufa. Bible ebisaka biso déjà vanité de vanité, tout est vanité. Okoya komi boma pamba pona biloko ya mokili. Sepela na o muke ozui. At least oyebike naza na paix du cœur. At least oyebike ya muke o nazo zwaka ezo sungaka nga. Ke olukaka bambongo moko ya makasi obimaka na ba oyo lelo okutana na oyo. Parce que connaissant aussi Michou, je ne pensais pas que okoko matina ba niveau obimaka na ba Jimmy Belaou. Je viens de comprendre que yo bimana Jimmy Belaou ezalaki ka pona mbongo. Bolingo pe ezalaki te. Ti bobando sala ba vidéo bongo oyebaki déjà que awa ba $3000 ezobimaka. Mais eloko mosusu, pas seulement maladie à 4 lettres, parce que la plupart à batou, babangela malade à 4 lettres. Lelo o bakisi ebele ezali à 4 lettres, o ezo sungaka. Muto azana maladie à 4 lettres, mosusu ko tikala kondima kutu te keno azana maladie oyo. Okondima te. Po bakisi ezali, sikoyo à part maladie à 4 lettres, il faut botia na mituke, batu obo obimaka na bango, batu ambongo. Oyebaka te bisika salaka te, yo ezaka komona na salaka business oyo tikala komona te. Ebele basi bakota baloge. Ebele baza bato akisi. Na tango mutu azokenda kosimba kisi, bapesaka bango deja mibeko. Bobimaka na basi boye. Tango azobimaka na yo, na vi na yo azokotaka pona koya kwa akache ba étoile. Yo kokanisaka ke non, l'essentiel azofule langa mbongo. Tala kutu na senga ki $10,000 mbala moko apesi. Mais oyebi étoile oya ye koyiba na vi na yo. Yango bomona batu mosusu, bozana batu, to mona batu ebele. Basala ba kop, basala ba affaire a kindumba. Lelo o basukela wapi. Banzoto komi kopola. Akomi kokende bipai moko boye, solo moko boye zo bimaka ye batu bazo koka ko supportaka ye te. Na moma oyo akomi kokanisa siko na bala na bota, mabote eya wapi. Libala pe eya wapi. Tomi batela. Mbongo bozo luka. Batu o bazo pesa bino bambongo. Boye bakate bambongo na bango bazwa kango wapi. Soki mutu azana kisi akotikala kobetela yo lisolo te keno nazalaka na kisi ayebika keno okobanga. Mutu soki azana kisi akoya koyebisa yo te keno nazana kisi ayebika keno okobanga okotikala kokobima na ye siko ye pe na kote ya bakisi puke bambongo ya basi bayebisi ye keno bimaka na basi salaka boy. Parce que c'est compréhensible la famille babilo mosusu photo ye baka. Mobali moko ye soki abimi na basi il faut kaka publiaka mitaka la ya basi. Mais il y a quelque chose de louche. Oh ko comprendre te. Oza d'ailleurs Michou, oza na chance oza na ndeko na yo ya mwasi. O na landaka mate ya ndeko na yo ya mwasi makasi ate ya kitoko. Oza na grâce. Oza penza na grâce. Lelo oyo yeko se retrouver na groupe ya munene ya SB. Yo moko yebi mikolo yo ba. Michou, moi je te dis courage. Ne lui montre pas que à quoi ici yo. Oza star. Oza star. Déjà oza muto. Eza tana yo. Ki basana koko kwe isote. Ki basana koko kontonda kote. Na mono na video na pokwa Michou. Osaka na batute. Na ba makambo aboyi. Muto kwa pose wana oba sakanela na niveau Belgique. Yo star comme yo. Ki basake no okangama. Sala video na buto zolamba. Sala n'importe quelle vidéo. Tout le monde na télé-réalité. J'espère que zo okanga ou batuno.
Ceux qui voient un tournage, tout le monde a télé-réalité. C'est pas un gars comme ça qui donne que des 1000 euros, des 2000 euros, après avoir allé piller des banques, hein, il vient vous impressionner. C'est pas lui qui va t'enfermer. Salela Babakouk, télé-réalité. Mets-toi toujours au top, comme tu le fais d'habitude. Et tu n'es pas moche. Pour moi, la mobile qui est publié Moutouboue, c'est qu'il a toujours moi ça, moi na batu zoua, c'est que ce qui se termine à moi na batu et soyo. Tu as une femme à la maison, mais tu veux détruire quelqu'un qui n'est plus avec toi. Retrouvons au normal. Tu as une femme à la maison, mais tu veux détruire quelqu'un qui n'est plus avec toi. Ça, c'est quel genre de pensée qui bat ça? Après, ta famille à moi, ce n'est que mon aboy. Oko que c'est justifié ni que ça yote, eza yo. Eza yo. Eza yo. Vous gagnez quoi? Ya kosalaka makambo aboy. Vous gagnez quoi? Na minute oki basa. Au moins, ils sont ngolette sa Michou. Il faut la ta moisi na onandaku. C'est elle qui doit être humiliée à la place de Michou. Pour Mobali, oh, il y a Kanisa qui a changé qui. Après l'histoire, il y a des comme moi, si Karine, cagnotte, na Belgique. Elle pensait peut-être qu'on changeait qui. Il y a un Dima qui, qu'on s'est fiancé na yo. Mais dès lors, à Moni Soussou, osa Soussou capable à qu'on bimisa moutakala à moi si. Koko, ça a été que za yote. Eza yo. C'est toi qui filmes Michou. C'est toi qui filmes Michou. Donc, Sony o ligolette sa Michou. Il faut être là ta moi si na yo. Moi si nous faisons comme camarade di Sony. Et o mobile ndenge ni nango akina ko filmer batuba. Pendant une minute moi si nous faisons ba coup de fil. Batwa bando tourne mais ça c'est quel genre de gars encore? Hein? Qui ba ça change te. Pendant une minute qui ba c'est kozonga, pense et kozonga. Pense et kozonga. Pense et kozonga. Michou aza star. Yozo lukande liye bani. Voilà la différence. Yozo lukande liye bani. Et liye bani na yo c'est pour salir les femmes. Quoi? En plus, non, comme moi, ouais. Vous avez bassi mon baba à la campo. Et comme ça, vous avez en plus, il y a mis la matin à Congo. Et les lissations m'ont quitté. Si c'est vrai, Michou, si c'est vrai, Tambola sa qui nous demande de ça, ils ont le côté. Mamba Moutaka na Congo, les assos l'ixité, les assos le Kokamati. Tout le monde a envoyé un dernier madame Bluetooth. Et tout le monde peut garder, il y a mon téléphone pendant 3 mois. Pour y assiquer Bima. Ok? Donc, nous avons basé ton boyaka na basango. Nous avons monté à TikTok. Nous avons basé ton boyaka na basango. Nous avons dit bon. Mais nous avons dit Michou et Michou Boula. Après pour ça, c'était à moi ce qu'on a dit. Nous avons dit ce pays bini à so. On appelle le koto bimati. Pour moi, la tinda na ngam pour les bini na. Ita ngati. Pour ça sous l'X en fait. Bah basé nous bah basé. Vous avez un niveau bassé, si mon akamo a binoé. Ma fille. Vous avez un niveau bassé. Nous n'avons pas de moisi. On a un bête dans le roi tolo. On a un boule qui n'a pas de cholaï. N'a pas de poigne. À ça, la fille ngande mnekendo tumbo lenga mnakana kindumba sala kindumba na nzoto na sala ona nzoto la ngate. Oyo yela nga awa. Ngaza bongo te. Nobile ko comprendre nga te. Naza bongo te. Ngaza bongo te nga malera batu. To proma batu comme eza sema ngate na saisi sa occasion te fait. Nga le besoin ma proma te na tumbio mais ceux qui me ont un problème, nga na saisi sa occasion te tant un problème pour na couler dans ça la route. Les ambassuka. Voyez la ngama kabwana. Surtout ça venant des femmes. C'est triste. Mariage à confiance, nga sami. Nga sami. Nditi mariage à confiance, nditi nga sami. Yanga ni na kati mariage à confiance, yanga ni. Vous avez un publié dans mon film, même chaud. Et maintenant, on a Bluetooth.
donc boye siko ya nene anda benga chundumba ya za fina balite appelé qui n'a Équateur pour votre information monsieur Zabo on a mon affinité la suite pour battre sur beaucoup mon loba na yé na côté biblique na Équateur président kana iso na iso to Zabo to fina na mettre tika na te to va bon biso na Équateur na ndenga to fina na mettre tika na te ato ko so to na so mtabando ye vino ba Congo olingai mon kilo est comme ma bé, mon bas no ya mariage. Tout à cause ça la live, mon awa, mon bas la mariage a publié. D'ailleurs, c'est sur mon boss, il faut plus mon boss en Noki. Tout ça la live awa, mon bas la mariage a publié moi c'est naïe. Pour moi ça beau ya it. Te, a filmé moi c'est naïe bombe na bala moi c'est alliance. A filmé moi c'est naïe bombe na. Tout ça la live awa. Moi si elle est bala, bala est mariage. Mon bal a filmé à au bombana. Mon colon moi ça le bien au boy a publié moi aussi. A publié moi aussi. Na évité. Bon ça les en pour mes colons na yoka qui va le na michu a chaka. Tout le monde a lobby tia mami. Ba le ba michu qui a chaka ba bouchu ala ka bouchu. Tout le monde a lobby. Et obima. Ngana ba te da bouchu te da naturel. Et moi yonga la kisité. Bah, tu vas comprendre que on a un solo. Pour que vous êtes capable de tout faire. Au moins, vous pouvez enregistrer, ou publier, pour tout le monde qui va s'imaginer on est dans moko. Pour nous éviter, dans le banin. Pour me colorer dans le banin qui a la bouchou. Mais si man est naturel, ça a la forme na yeka ou à la nango. Dans la vidéo. A la forme na la nango. Peut-être que ça li bon côté pour tout le monde. Michou. Leki nanga. Il faut t'arriver. Non, dans pour nous kakanda, ta mungo kaukinga. Yaye. Donne-moi de l'eau. Flash news Ezaya Koyinda. Bamutakalize Michou Mbembele. Actrice comédienne na groupe Asila Ausala Magoda na boss Jimmy Kibasa ex mobali ya Karine Mokonzi Magoda ba filmaki bini boyo ba to ba caméra na Magoda ça fait privé ça pour la deux personnes basala mo robata bini mo mosala mo biso to mona alors to tala yo le bila boyo ki son biso to tala to rason to tala bébé Michou ça ndebouyi Chioko. Non, les diamants du président, Ojiba Borak. Caméra à troisième personne. Et on s'en est à Magoda. Hein? Oh, Yesu Masina Mwana Pascal. Jésus de Mbandaka. Masiana Robon. Mankaka diaka et Michou. Vous en êtes boy. Ngoya mama eh. Bon, on na cheke longi na nga boy na tanga mtagando te na so na nga te me kandi na sala na nga boy na ko na tatu na droit ya bêtise te na za na droit ya kobima na tout le monde te na za ya na droit ya kolinga mutu nyonso te poza na batu mususu ba batama na sima ya caméra olobaki na camarade ne monde na che Jimmy boy na lobi na Jimmy camarade ne mususu akoki ko luka aya ko linganga Poka babimisa pe mutakala na ngai pona sambwa pe na mondo ekoma bongo okoboya mobali moko boye atindelo mobali mususu ye moko opesa mbongo alo bakende ko pesa ye bimana ye publier mutakala ponga na zwaka yango te ba Michou oboza mayele te ka manzaka milai fier manzaka lokwa bandoki me mayele na mutu boza nango te Manzaka makoi, bozaka bwe manzaka, fier, mais ma yele bozana ngote, Michou yo moko nengo laxit derrière wana oningi sango, o laxi ma belle oningi sango, yo yebite ke ba enregistrer yo, na mutu na yo, o yebate na zaboye, nde na zaboye ba ko enregistrer nga. Hein? Yo moko yeba ite ke Jimmy a ko enregistrer nga ba Jimmy o bata ba garçon ka ba TikTok it ba Jimmy o bata ba garçon ba réseaux sociaux
Yo déjà mon âme est responsable. Aya on m'attend à live pour se défendre dans ta finger. N'enga ça n'est pas Karine. Mon balo déjà m'attend à live. Mon balo a ça à TikTok. Mon balo a ça à théâtre. Mon balo a journaliste. Mon balo dans la bazana bango batouté. Na monde As Luzolo a publié Michou Ponani. Est-ce normal tiens? Est-ce normal tiens? Tiens, n'a pas n'a pas constaté. Le coutanga va n'a pas constaté. As Luzolo m'a publié à vidéo na net. As Luzolo m'a vidéo na net. Moi n'a eu confirmation. As m'a bimisi vidéo on est à Jimité. Nga na confiance ya ba informateur na nga. Ata yo lebi ansite nga siko na confiance ya bato ba pesa nga informateur pona ya na eloko lokuta te. Nga na ya na eloko lokuta te. Nga na confiance ya ba informateur na nga. Ba kosa nga te. Muto atie Jimmy il avait filmé la conversation, mais celui qui a mis ça sur les réseaux c'est As Luzolo. As mutatiango. Mais informateur na ba kosa nga te. Eza As mutatiango na réseau. Afale ngo poni. As social yango pona nini? Partagez les lives. As social yango pona nini? As social yango pona nini? Na lo coupa ola lega tindelanga mais ba informateur na ba tindelinga vidéo. Est-ce que Michou va publier na Jimmy Bela? Est-ce que Michou va publier na Jimmy Bela? Azana ye mutu, azana ye mwasi, azali na image populaire. Mais mutu le va publier ye na ye. Ayebi déjà que ba Jimmy Bela va publier Rabatu. Et donc choqué ngane mobali va publier ye na ye. Nga publication na ka mo ango c'est parce que comme un tricage. Mais va publier ye na nani? Ba publier on a mobali moko ebe obimisela yo 50 000 ya range. Ba publier ye na nani? Mobali yo ba publier ye na ye. Mobali oyo ba publier ye na yende. C'est ça le souci. Ba publier ye na nani? Na mobali nini? Un homme marié. Et puis cet homme-là, il est qui? Il circule dans tous les fesses des femmes de réseau. Les pipis de cet homme circulent dans tous les femmes des réseaux. Zizi na yeba signon sur réseau ba yebi yango. Mobali ya qualité te, mobali ya linzanza. Mobali moko ya linzanza. Ex ya Molina lisusu. Ex ya nani ya Molina. Ex ya Molina. Bande konanga. Est-ce que Michou va publier na Jimmy Bela? Est-ce que Michou va publier na Jimmy Bela? Azana ye mutu, azana ye mwasi, azali na image populaire. Mais mutu le va publier na ye. Michou, moi je te dis courage. Ne lui montre pas que à quoi ici yo, aux star, eza tana yo, ki basana koko kwa isote. Ki basana koko kontsonda kute. Na mono na video na pokwa Michou. Kosaka na batute. Mutoko a pose wana oba sakanela na niveau Belgique. Yo star comme yo. Ki basake no okangama. Sala video na bouton zolamba. Sala n'importe quelle vidéo. Tout mono na télé-réalité. J'espère que zo okanga. Ou batuno. Ceux qui voient un tournage, tout le monde a télé-réalité. C'est pas un gars comme ça qui donne que des 1000 euros, des 2000 euros, après avoir allé piller des banques, hein, il vient vous impressionner. C'est pas lui qui va t'enfermer. Salela babakouk, télé-réalité. Mets-toi toujours au top, comme tu le fais d'habitude. Et tu n'es pas moche. Pour moi, la mobile qui est publié Moutouboue, c'est qu'il a toujours moi ça, moi na batu zoua, c'est que ce qui se termine à moi na batu ce soyo. Tu as une femme à la maison, mais tu veux détruire quelqu'un qui n'est plus avec toi. Retrouvant au normal. Tu as une femme à la maison, mais tu veux détruire quelqu'un qui n'est plus avec toi. Ça, c'est quel genre de pensée qui bat ça? Après, ta famille à moi, ce n'est comme mon aboy. Oko que c'est justifié ni que ça yote, eza yo.
eza yo. Eza yo. Vous gagnez quoi? Ya kosalaka makambo ya boye. Vous gagnez quoi? Na minute oyo kibasa, omoni soni ngolete ya Michou, il faut ilata mwasi na ona ndaku. C'est elle qui doit être humiliée à la place de Michou. Pour mobali oh ya kanisa qui a changé qui après l'histoire yande ko mwasi Karine cagnotte na Belgique. Elle pensait peut-être qu'on changeait qui yangwa ndima qui qu'on s'est fiancé na yo. Mais dès lors amoni susu oza susu capable ya ko bimisa mutakala à mwasi. Koko ça a été que za yote. Eza yo, c'est toi qui filme Michou. C'est toi qui filmes Michou. Donc, Sony Oligolette à Michou. Il faut être là ta moi si na yo. Moi si nous faisons comme camarade de Sony. Et au mobile ndenge ni nango akina ko filmer batuba. Pendant une minute moi si nous faisons beaucoup de fil. Batwa bando tourner mais ça c'est quel genre de gars encore? Hein? Qui va ça changer pendant une minute qui va se kozonga, pense et kozonga. Pense et kozonga. Pense et kozonga. Michou aza star. Yozo lukande liye bani. Voilà la différence. Yozo lukande liye bani. Et liye bani na yo c'est pour salir les femmes. Mutu na mutu azana oya ye azoya kobakisaka bandeko boyebi tango tokomaka na air analyse plutôt mutu na mutu azalaka toujours na mot à dire. Donc c'est vraiment important tokoki ko pekisa mutu te ke no yo koloba te po na po topesaka mutu nyonso tout chance ya koyaka koloba eza bongo. Na dossier oyo kande na bando pesa Michou conseil. Pas seulement Michou, mais to pesa ka conseil en général. To pesa conseil na balandi nyonso balanda biso chez Étoile Nines TV. En tout cas na monde lelo eza monde ya kozala na kokeba. Et d'ailleurs, vaut mieux kozala na kibonzambe na kati ke kozala kana ba vie moko ya ba distraction o ezanga mutu na makolo. Malamu kutu ozala ta na nzambe na kati na yo oyebi ke soke indelinga, soke bebelinga, naza na nzambe. Nzambe azananga. Ata soki ba situation ye compliqué ndenge nini. Nzambe azawana po na ngai. Ke ozala ko otie elika na we pa ya batu yo monika mbongo. Nasalaka ba voyage kilikili. Nalataka bien ngande. Ebele bakufa. Batika ba makambu nyonso. Ebele bakufa. Lelo oyo bazali susu te. Bambongo oyo zoluka. Bambongo oto olukaka. Ebele bakufa batika bambongo wana. Mais soki nzamba zo salela yo grâce. Kandengeza. Luka mbongo na yo na pete nyonso. Luka mbongo na yo na kimia nyonso. Luka mbongo za déjà star ya munene. Star ya mukete. Mais star plutôt ya munene. Alors que zala déjà star ya munene. Ba possibilité ya makasi ezali ya yo kosala mbongo. Okoki ko créer ba business na yo. Batu bako soutenir ba business na yo. Surtout ba fan na yo. Kandenge yo moko tiaka déjà ba perruque ya bien. Oyebi place a kosomba ka ba perruque ya bien. Okoki toutefois kosomba ka ba perruque moko kitoko. Okomi koteka kande tomonaki ndeko na biso Caroline. Abandaki koteka. Tomona biso nyonso Caroline koteka bandaki koteka. Ye wana zaki na batu babandaki kosomba. Mwa boutique na yo. Ozo sala mwa mbongo na yo na tranquillité nyonso. Et tu verras que ba makambo buzoba boye ekotika la koyate. Na ndenge oza personnage plutôt public. Yebaka que non. Eza na bato. Bakoya ko piéger yo. Po bako isa yo. Il faut tia ango na mutu ndeko na nga ya mwasi. Na yokeli yo mawa. Zamba lolaka apesa yo makasi po. Babiloko ya bongo. Ezaka mutu oyo aza na motema. Nde akoka ko supporter. Yango bomona ka mutu mosusu amikangeli na ndako kobima zo koka na ye kobima te.
atambola